bakati mayaka na kingo oyembelanga mobabe na lingi boy na commandement na komukoto salo kwazo bazoba Geti na lobaki sera kusa eza na makila na yo eza pe ya mwai Geti maboko neza pembe oye nani eza kafa no ata balobi bako basai depression wana no basai depression te Qui pouvait me croire? Qui pouvait me croire dans la situation? Maman n'a eu un dimélangate. Ma propre petite sœur ne m'a pas cru. Tout le monde était convaincu que moi, j'étais jalouse de Getty. Vous étiez tous convaincus que j'étais jalouse parce que mon balageti a sombé la Kirupang. A sombé la Kimutuka. 10 ans après Bayo Balaye, vous m'avez tous lancé la pierre. En commençant par ma mère qui était la première à me jeter la pierre, à me crucifier dans cette histoire. Malheureusement, c'est ça la vie. Malheureusement, ils sont coupables des babis bimisara comme innocents dans l'histoire. Et malheureusement, ce sont toujours les innocents qui sont incriminés, comme vous me l'avez fait. Vous m'avez torturé, vous m'avez poignardé. Ma vie ne servait plus à rien. Mais je savais que Nzambe na sambilaka. Je savais que le Dieu là, Kaka Nzambe oyo, ba pharisien, je ne sais pas, ba égyptien, ba sengaki Barabbas, le meurtrier, et ba crucifié moi na Nzambe. Et vous m'avez crucifié, vous m'avez poignardé, alors que je clamais toujours mon innocence. Je le disais toujours que Naboma Kigetite, je disais toujours que j'étais innocente. Qui m'avait cru? Maman, je ne pouvais jamais faire du mal à ma soeur. Pourquoi comme ça la Getty m'a bêté? Maman t'as beaucoup les sibiso. Ce qui verrait tout et bimate, n'angé pena kufa, n'angé pena kende na sakuya. L'histoire allait retenir que Elena empoisonna Ndekonae, alors que ba meurtrier ba yaki avonga, na kola ki beurre pour na mai. Azo akize sila pena babakuka. Akize sila mutasolana maman Olive pour amemake soutien ba déplacement. Alors voyage au Baptiste Zoloba grâce nanga Zuma. Ezanga na tournage ya Ndeko Chapelet. TikTok nanga Zuma. Nde sala ke wito voyager ngai papa rock na pese mbote depuis Angola dans Angola na Batista. Ezanga na tournage ya Ndeko Chapelet. Nde to sala vidéo na ya bakangi maman Olive bakangi maman Olive. Mo ezate so vidéo za balancer.
bandeko nanga toza vraiment na message moko ekomeli biso awa esalinga vraiment pasi makasi en plein tournage bomoni Zuma Tumba toza en plein tournage tozwi sango moko mpona mama Olive mais nazoki komaîtrise yango te yo nayeba koeza Batisa koeza Batisa bonjour. Bonjour Zuma. Message eza nini oyo otoyoki mpona mama Olive Lembe? En tout cas message dozo panza suko tout à l'heure na totala internet batiko kanga mama Olive Lembe Kabila ya solo. Oui. Bakangi ozotia tembe pona nini bakangi Zamba lola bakangi ya nini? Bakangi mama Olive Lembe suka maboko. Mutu aibo kanga akangi kitoko makati. Ya mama di kitoko. Mama di mama. En tout cas, gumela mama. En tout cas gumela. Nde vidéo eza ke wito mema tokende Lubumbashi. Mais lokola motema mabe ya ba comédien leki. Bandeko, pour votre information, si la salle a liste était. Pourquoi si la salle a sous liste à ba comédien était? C'est pas cette belle vie à décevoir. ONG ya Mama Olive na fondation wana mobimba belle vie à décevoir bango. À l'époque, c'est Belleville qui faisait les listes. Bah, c'est 30 comédiens, 40 comédiens, ça la liste. Il y a Pony, bah, oh, il y a Pona. Bah, oh, il y a bête à 12, à bête, bah, 12. Mais c'est ici Baptiste qui nous montre un mauvais cœur. Baptiste qui nous montre mon thème ma bé, il y a kozanga succès na ye, et pas assis les pas les abakouk. Si la victime y a Baptiste, pourquoi si la victime a dossier, pourquoi mon thème y a Mabé à Baptiste contre le président Douche Kapanga, ours Baptiste Azoloba, si c'est au Belleville si là-bas au Salalelo, il est à Salamou à l'époque. Au Salamou Nani, pour à l'époque Douche Azana Makamkolika au Baptiste. Mais regardez Baptiste qui s'est mis comme ça pour recadrer si la bito qui est dans mon Bongo. Baptiste, tant qu'on a recadré si là, elle se mit à bien. Que Warasuna c'était. Baptiste, tant qu'on a recadré si là, elle se mit à bien. Que vous voyez dans un hôtel. Un homme qui va dans un mobile, va dans un hôtel. C'est que ça mobile sans projet. Mais toi tu te mets pour recadrer si là. Je me pose des questions. Baptiste, émission au sein on arrange pourquoi mon frère? Bien. On était là à Lubumbashi devant tout le monde. Devant ma grand politicien Mbokoyo. Maman lui avait bien parlé. Que Yé. Ma pesa ke ba loité. Mais en aucun jour, na yoka maman lui valbi. Pour te donner la bendition boy. Mais aujourd'hui, Baptiste qui nous montre un mauvais cœur. Mon thème m'a bé à ma comédien. Au monde dans le monde, art, ingrat, belé. Belé. Ozo fula mutumo bébé, azo ignorer on dit maté. Ngane gout bano ba finga, ba tuna ba finga trop. Ba cook. Ba finga na bato. Oui, ba cook ba finga plusieurs fois. Abela zo mafinga tondi maoka. Oh, la tondi ma. Bamba boyi. Te baboya te, bonga pe na boya ba, nga pe na boya. Ba finga ba sorti nyonso ba ko finga. Ba qualification ni ngora zo te. Ah bon? Ah oui. C'est moi ywana ba discussion, ba sala boulot, ne ba sala boulot nga encourage ba. Et bamba zo régner. Ba zo régner. Tam so ba mona ntima jalousie mte sala. Nga régner. O mo mamo ba sala. Mamo tam so za bango lelo. Nga do sala ngona ndeko nanga. Na polémique. Babanga Batista. Babanga pesa makambo. Totala ba film na ba sala ngati. Babi ke Batista zo sigara a persaka. Ngana la na OK poto te. Jamais. Dans une opportunité il y a voyager na première dame maman Olive Lembe à l'époque. Tu voyager na maman Olive Lembe, Kabila, Kabange, je les salue beaucoup de respect. Maora Bengra, ils sont toujours reconnaissants parce que
Il a besoin, il y a 3. Il y a 1, il a besoin de 3. Mais après, c'est 7. En tout cas, il faut merci. Et puis, il y a grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, combien d'artistes au balé là bas benga bangota na déplacement na bazongote misu ba kendo zelongo bagwa bagwa pa avant na pembeni maman oli pas za pembeni ya maman kisi akoti bonganga ebele non ko boite ebele bazwa kisi kaka pokaka maman avoyagera ceux qui voyagent mereye abenga payer biso trop naturel. La bonne nouvelle c'est quitte à part mon bébé bima yo de mer moi kena biango donc to vide ka ba face ngo ya mona mama na ngai to vide ba face to sa ba banque te ya ona memeli bango cahier ya miyibi nyonso tu pour dia la tali chemise na pe na la chemise di mu melidiamba tala na la chemise pe na ina cahier ya miyibi nyonso tu buku oyo boko yoka ba kombo ya batu nyonso tu ya famille Bota ata koma ki président de la République na kotanga kombo na ye voilà neke wapi muyibi après na buku ya wana yo muyibi na iba miyibi wana soko kotalisa moseto fona pourquoi OK ku be miyibi nana ibi président chef Batista problème les asila te ya ducha comme professionnel yoza local mo peut prendre na ndaku so de to tu peux apporter maman na réservoir Batista bon liste ya miyibi nyonso tu ya théâtre mutali boso Belleville ayiba chaîne na batu preuve mutali bisana ngo Sego Kapanga Sego yebisana yi chaîne deuxième chaîne à Belleville eza chaîne na maman mo azanga na poto a détourné chaîne à batou donc ben ça muyibi wana Sego mutayebisana Mouida Miami balengi ngombe ayiba téléphone à Belleville yemo mutayebisana wana tournage na yi ton ya yibenga téléphone kutanga a formatango wana Belleville Belleville mutayebisana ngana tena batu omona troisième muyibi mundirba ayiba caméra batu bakanga ekuna bela koma Belleville éviter nga mutu yebisanga ngo chéri compétence et donc continue maman na la miyibi troisième muyibi Yams ayiba chaîne à batu na caméra abela koma mundiba bi ya éviter nga pesa to kutana bondeko na famille Bota mais na kimoyibi tanga komona ngate quatrième muyibi otoko clôturer na ye nanu te naskena de kombo quatrième muyibi dipine ayiba ki $1,500 ya leki ya Géria ki gosoma makala dipine ki maki balandi etikuna na mboka bakanga yo zonga zindu bongo ndambo azo 6,500 ate omoni reste à 500 muto ayebisinga ya na bango mo 7e tokutane pa nani wana député wana o ya yolo tokutane kuna po député dipine muto ayebisinga makamune ki moyibi eza ya na 7e mais dipine pe abana 7e ayebisanga ilo na confirmer que ezaki bayebisanga da dipine pa zanga moyibi ya liboso ayibaka Tina Mbeyi kabelo mutu ayebisanga oyemo Tina Mbeyi wazaka pe mutu na nga nga na tanga kombo ya na ebito so na suka bimona mama na ngai te 7e azat kayi mutu ayebisanga mpona batisaki ya makala oyo dipine kimiaki ya mbongo makala moyibi mosusu batikali mibale natangaka bango poto video bavasa mpona na deuxième émission te ya po organisateur atanga misu mabe moyibi mosusu Tabi Chitonga Chabida ayibaki Sara $200 ezaki ba $20 wana Sara ye moko mutu ayebisanga wana basi toswa bien na Sara oui Sara ye moko wana Sara toswa ne bien wana toswa ne bien ayakosala émission ya mafali
abi e tonton tikana na komo banga bino ba mibi wana simbi saki ya Sarah so pona longola bo e longola plateau abi e tonton pardon na komo banga bino ba mibi kasi moko na zande kuna tadi muyibi ayibi nga $200 ba $20 wana Sarah tadi luka Sarah muyibi asuka pona ko clôturer et ali presse mato imikuse ayibi bâtit sa chaîne na téléphone ekei pour la clôturer cahier qui dans la C Mouyibi asuko ayiba ki tendance mbongo ezali Jerry Gobetos ayiba ki tendance $150 na ndako yango bayoka na soutien na tendance $100 ko bandaki wana eza makambo asila te kasi mwana libebi po ayiba ki tendance $150 tendance a déclaré te mwana libebi mais tout suma la liste otangi la famille côté na koti na buzoba na oti na tiki siko buzoba na zongi o nazala na okota na buzoba na ozi ok yo yaka na ba preuve oyo nga to vanda na pona loba komba Belleville na tanga ona ninga mabe na benga sera batu muyiba yiba ka ba chaîne yaka na ba preuve en tout cas Sego Kapanga atikala toujours naître après sa tendance moko te tendance bien que batu ba traitera biso à l'époque que non yo pena to mona koza famille Bota yo pena to mona ka parce que tovandaka mingi beaucoup plus na bande kwa famille Bota bango nde pena ba pesa biso un peu moins temps na ba émission bango bazaka moins ouvert so to parce que to bande ko kene to kendaka mingi be événement ya Belgique kanzi ya bata famille Bota tozalaka wana to ya marape plus bata famille Bota raison pour laquelle bato bande ko mona biso on dirait toza na tendance ya famille Bota bata famille Bota bazaka un peu souple bazaka un peu play ya opesa biso quand même occasion ya koyamba bango madame Belleville Kandi a organisé ba événement tellement ébélé hein anamona kai a organisé ba événement ébélé par rapport ya côté ya Babakouk hein côté ya serre na biso si là raison pour laquelle tozalaka souvent na ba événement mingi oyo Belleville Kandi a salaka osala musala bien mais na limite okoki koluka osalaka mingi ba émission na muto oyebi ke afingaka mwa mingi a dépassera un peu moins ba limite quelque part so tozo yamba bato ba dépassera moins ba limite et même ça rappelle réputation na biso ne ba mona ka junior diaso mais ba mona plus o yamba muto ya fingaka mingi afingaka tango do finga carrément ba kozwa yo pe ba tio di nombre ba tio mutu akofinga yo poza wana okoti barankini wana so ki oyamba x oyamba te parce que lelo oyo bamoni ke non yo yambaka bato bafinga oyo oyamba biso po anipo yo yambaka mutu wana afingaka kote na biso artiste wana aza découragé to enterrer yango to pesaka public na biso te occasion ya ofingaka biso to pesaka bango occasion wana te ba critiquer biso na scène mais déjà image ba pesaka biso ba artiste ba mobulu ba ndumba ba illettré ba nani to pesaka bango occasion ya ozongisela biso maloba wana te. Mais qui est Madame Dibidingi Tendresse? Ngana Kamora, comment est-ce que toi tu t'en charges au finga? Ma collègue ya Semé qui na yo, nous avons un collègue à nous, une vedette, pas la moindre. Oyo Azali, Mobali Yale qui na yo ya moi si Maman Déborah que je salue. Je parle bien ici de Vini Malungu. Vini Malungu, c'est l'homme à ta petite sœur. Accompagné partout, même aux Awa, il y a Belleville Tiviawa. La dame avait accompagné son homme. Elle avait pris dans ses mains trophée, il y a monsieur Vini. Oui. Donc lorsque le temps viendra et que monsieur Vini doit officiellement épouser sa femme, nous les comédiens biso toya na libota na bino yo koyamba biso ba comédien bato yo lexara tangu na ona ofinga. Et moi je ne pense pas que c'est vraiment important il y a pour résoudre ma cambo sur internet. Je ne pense pas.
Bon, parfois il faut révéler biso au garder tellement comme on que comme excès surtout dans les commentaires sur public et chaka public a yebi vraie histoire mais à commenter par rapport à mon va publier sur internet, oui, ça peut pousser quelqu'un à aller sur internet ko loba. Mais moi je conseillerais plus il y a ba fan non, il y a ba artiste na biso. Tu sais un peu à cultiver l'eau qu'on a aussi dit ça, pas problème na biso sans passer sur internet. Surtout les cas sur internet, tous les cas plus pour parler de notre art, de notre activité, de notre travail. Parce que quand tu parles de bêtises, il y a l'autre. Bêtises à l'autre, il a typé. De Yomorope au côté nakata bêtises. Tu peux faire une émission sur internet. Tu penses que l'émission est la bienvenue et pas à fan. Vous comprenez que l'émission Oyomo Kolobi et Baluke Zongelio. Pas kolio bêtises. Tu vois, donc moi je vais conseiller il y a artiste Nabiso. Tu sais un peu à développer culture wana ya ko résoudre le problème Nabiso biso moko. En fait, Papa Hervé, moté mamabe avant tout les nature ya congolais. Là je peux me permettre ya olobango les nature ya congolais. Congolais alingaka ye azwa moninga ya kosenga ye. Moninga ya kosenga ye amati mapeka. Okende abeti de son asima ye kutu ayaka kozwa pananga. Et c'est ça en fait nature ya congolais. Et na camarade mususu nga abonné na odi. Yo somba ensemble mo be à $100, yo somba ensemble mo ya $25 qui tu ezo kota déjà. Film belle faire ça libiso été ya batu ebele. Même été ya batu ebele ka ba camarade te mais été ya bino mibali. Tant outi poto ye o sana pour ça moi sinon surprise. Benga moi sina yo moko banda ko sali ba surprise. Voilà promis tema ba camarade to ebité. Lelo o comédie Getty. Getty za innocent. Oui, comme il dit, le lobby sont tout au lait, la Getty. En tout cas, belle vie candidat patron, merci beaucoup. Film TI Bisso et TI Bateau Belé, film Oyo. En tout cas, tout le monde a tout le monde. Bota qui monte à ma belle Davina. Hein? Bota qui monte ma belle Linda. Davina azo tinda nani Linda na c. Le lo Getty a côté ma belle. Le lo fille à bateau. Ayo kwe la belle mon wakana quitté na vie. En tout cas, bino ba camarade ko sala bateau mabe. Bodoze ko. Pone obomi Getty bon libala ngoto ebi pete. Bo bala na da costa. Ba bien ngonyo soto da costa sombela ki Getty. Yo poko so yango. To ebite en tout cas to wala nda film biso tout belle vie bravo belle vie candidat patron na balobi mama ko maka mais akomaka kitoko en tout cas film oh non Hollandais en côté. Merci beaucoup Nabino. Famille Bota Mobimba. Tout le monde a TikTok et comme il tombé, ma page est comme il tombé. En tout cas, tout ça a des promotions à Bouina parce que tout finga ka tout est dans la barande de Mobizanga tina. Tout ça comme casse na ba promotion. Il y a mon suite à retourner la belle vie. En tout cas, bravo belle vie. Na musala kitoko sali. Linda na Davina Bino Nzambe a Ojija Kabino. Bon. Et là, on a une lobaboy. Bino baka. Tendresse libinga. So libinga. So nani babenga kae. Tendresse qui to yokanga. Pena biki ba mbolombolo na bino nyo surtout. Ba komisa. Est-ce que tendresse ngoni pour revoir na plateau na bani ko beta pe bola moi belle vie. Ben va futer la nganda ko. Ben vina ndeko $60. Ben vina bandeko sala boy. Mais bino boya kana lokuta. Ben vi wana zaga mo sentel. Ben va tinda ngana ki ko lingele mobile. Ben aja ben va tinda yo tanda so lingele mobile. Yo bo monna ba fan na bino ba baye bino lokuta le kimingi. Na tele lobi o mususu uta ko bela ba mbaso o lokolo ngai kata na yo. Ben vi ba yo kanina keni ko ba sala mutu mabe ko ba kende ba bota molaka na lokuta. Est-ce que ben va ko tinda keni? Keni abi carrément ça ba gagité niveau neza ba gagité. Niveau neza ba cinéma. Ko bibo ibozong sa ba na bagati. So ki yekna ya mukolo azo sala gagi pana bino. Est-ce qu'il faut pas Kenya ça là? Et choix ya mutu. Et ça choix ya mutu. Mutika son de lokuta, on va na plateau ben vite atili Keni pour ba mbolombolo na ye malili. On a expliqué ce que ba mbolombolo na inga ye. Malili ça là lo te to éviter de buso ba tokoli. Na ba ajo to ça na moto koli.
Nako bino boluka tozongisa na pena de bien. Ngako voda na ye mobondo. Nabi ke bino bambolombolo ngata kate bokota. Oya. Bato na pesa succès. Mikolo pe succès atteint. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya baini banga c'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso oh Jésus nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo alleluya nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo
la vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai atie liboso na yo bandela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela. Alléluia. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Travailler ensemble, groupe moko esika moko epa président Ngadios na Chicha Kloyenge, basali bato ebele penza boy courage mama pela. Et puis film asuka to tourner qui soit na l'équipe si je me trompe pas na on a mona qui bino boyebite ari mo se chap a mobile chap na mbala chap mobile chap ayo comme appelle susu na moko kaka moko na ya ba théâtre kaka c'est que lié les qui vient na kas bino boyebi lo côté kas fongola biso te près na fongola te la richesse nanga bamibali mosusu bazama toke epi président Ngadios akonfirma kiango bamibali mosusu bamaile te parce que oyeloka mpona kodestabilize bato détruire bavie ya bato déjà ntango obimi na grand prêtre mare le roi mama Chako Jérémie na badescendant na ye te yo mpe mobali fo miyoka na osoni te kimobali nanga ekozala éparpillé boye te na milie moko alaki nata kota bamisicien akinata dayebi te so epa bamannequin mais ye atumunika autour d'elle-même donc amanene na kosala mare mabe sikaza mobali mabe yo mpe namoni afe bomina moto mpona moki na podium mais mpo mamo elekaka na eleka nango yo na ve ndonga sila nga nasala mosopo mama singa famille benda na kata nga nasala ngo si oyoka yango ebetama na betango na pièce ya Moscovitch eza lelo te donc mpona olobaki si ya un problème mpona biso bangala azosangela famille okwa solution ye aza père nga natikala osala mabe te natika orépondre ye mabe aza père soki aganyeli ngai so na répondaka ye na minitio na ngai nazala na soni donc si jeune ayebaki déjà sango matanga mpo elongo ya kala ayebisaki ye ayaki mpe wana asie mpe annonce une fois na bagroupe atie mpe bafoto et puis esi lokwa bazalaki na kopréparer makambo ya président Masumu anniversaire yango moni batikaki nano makambo ya matanga mpo basala nano organisation ya fête ya président lokwa fête eleki peut-être nakozonga na dossier parce que eza moko ya baartiste ya minene oyo akufi na mboka oyo akufi mpe na mboka oyo donc na kati ya art tomwani tozela programme ebimi te bokundi zi mabe na koyela bino lisusu moko na kozungela wana émission soki bakundi zi mabe wana sikoyo nakoya koluka
et puis la moto kaka. Na binga bala mai. La réunit pas ya fondation de Maman Denise. Bengi bala mai. Mendeni. Oyebine bozula rwana fumbo sala tout le délégation zo ta poto zo kita. Bobo sana te botanga. Fonga pe na bo senga. Na sengo bo sana te botanga bo pelenga bi. Oya na ya. Ote. Maman Denise alobi mutakoya na corps wana molai. Na fali pena che na kati fo. Na bimisi sing. Na boire fo na sa diva. Font les télé na otaka. OK. On fait choquer. Ko ba tu ba yaki wana. Bon, na ti ba yaki wana. Parce que les gens les kamususu oyo yesenga propriétaire na moyo moko azala. Si. Ata soki mama lobi ke na tunalingi molai. Beaucoup de gens mama te. De préférence il faut to benga ndele père. Oui. Oyenda za libérer. Ouais, papa na oui, normalement. Il y a na pesa ki bat baya. Pourquoi pas il faut ça ma paye vinga de sa photo na kati. Tala ngoli simu. Atie mpanga boki téléphone na sakiti. Afungoli te ba motana. C'est au PC valeur na été. Habité sur la sakini hein. Aika matanga ba compagnie ka ko la bupia. Mais ce vinga de ce mois zakingeza et mois différent. Pe na valeur na yo kutareta kutaka yo. Yende bango bat bayambanga. Oh. Bango bat bayambanga na choc Zizi Jokisa Kadungu Dila Chocho Maîtresse Oise on a derrière bango no sontono. Ngana ikana sima. Vous avez répété en soi, la réalité à vie, expliquer au moment où passé, maman comme il a dit, comme il a dit. Zizi Azaki vraiment proche nanga. On a Zaki coupe à proche nanga. Tout ça autant bon trop. Vous savez même il lamba. Azali vraiment proche nanga qui collègue nanga. Azali même asali plutôt pas les makasi tu vas trouver erreur tu vas trouver désordre si c'est ça qui est donc même là satané moi sécurité même là satané sécurité au cas où vous attendez l'émission na biso amoi mambozo loba pourquoi il s'est dit bon on a comme on loba na été parce que la minute biso de combat perdante parce que tu as tout perdre Zizi perdre Zizi. Attention au pays conseil. Ils ont assisté. Ils ont assisté donc conseil vraiment il y a bien plus conseil. Pour les rares na ba émission ça fait ça ils ont mon courage et là. Ni maman peut expliquer c'est veut dire que avant na zaidi ana mbaso. Ça na mbaso. Ayana pota. Na pota wa kuila na sade. Kwa kaba ketch biso tuleta ketch umona ke na cheki se kauka moi parce que si le mili qui sort que pota na kati so skolia na mokaka na bikolo ko mona pote kauka mais na kati pote be parce que so les gens négligés comme apina mbaso amabeli wana nanga moko mbasule ndimo konza bambaso yo beta yo mbaso mo grave donc bakoko ma jusqu'à tira mokwa Maratro, Zizi va bien remettre un niveau, on n'est pas dans ma tête. Réalité aussi à vie. Quand vous êtes des artistes, et puis là, il y a beaucoup de ça rappelle soucis, ceux qui peut-être m'ont besoin d'évoluer, penser sauter comme avant, peut-être des problèmes, des stress et quoi, tarabino. Il faut faire quoi pour vous comme la bacao, tu as dit baluer zoya. Il faut s'organiser, il faut la libre, il faut la donc faut la libre la vie là, il faut la haute. Pour ma camarade comme il a il faut la libre, il faut la vérité, mon il comme ça là oui. Aucun homme peut n'a moins vérité ou expliquer clair que les camo yo des abou comme ça vous avez précaution vous en se défendre. Oui comment dire. Bon ce que ça que non zo bomba les cambo, zo garder mon anetika la fin du monde, tu sais maintenant c'est comme une fin du monde quoi.
alors c'est chaîne ayebai déjà sango matanga po ilonga kala ibisaki ye ayaki pe wana asepe annonce une fois na ba groupe atie pe ba photo et puis si le quoi bazali na pour préparer makamba président Masumu anniversaire yango moni ba tikaki nano makamba matanga po basana organisation ya fête ya président quoi fête c'est l'équipe peut-être bazonga na dossier parce que eza moko ya ba artiste ya minene oyo akufi na mboko oyo akufi pe na mboko oyo donc na kati ya art adorable sila loba na bango yo obika ye mondenga azabonga abanga combien de matière ne banango ya mama mukolo sila ko kosa na kapa essayer de Panama et pas mida attention en fait ba konsenga biloko boto so encourager non non chose vraie loba na lobi ni chérie biso mukolo sila osaka kosa na kapa mida et pas essayer de Panama ndawa ngana non ye nenga kanga na bango bakabala bango azaka na bango bien bon monika uzi ozuma lobi ke Thérèse azana uzi et bon mané sila kanto akora na katikati nkiangu mais déplacer peut-être ezaka wana abaku conseil bozana idée c'est la pardon bozana idée ya OK showbiz idée ozandeni comme bato sala promotion ngo bazate bino ozena bato sala promotion donc essayer de rabattre te bato sala promotion ngo bazate ko bana na soi disa bato to yoka basala chaîne minene o basala chaîne minene tina koki o basala mams tina kokita ngam bato bana badia abonné ndo sala promotion ngo sinon kita banani na bato bazala badia abonné ndo sala promotion ngo bazate Thérèse Sabrina za moi Thérèse ata moi pa Masumu obike matière mams bati avanda boye andima ke ngai na bima na papa na biso madibu so azaki na ba conseiller na bien ba ko kopetisa ye tu place sur la tête pardon Bianca s'il te plaît matière ya essai matière ya nani maman international ezo même botu to et pas mams visibilité na bela production on va appeler la vada yo Thérèse yo longa kuna Sabrina mwana pa Masumu Olanda qui est avant la tenano Aisha Bonga Aisha Tarisima Misu Atibu awana za bayi on za semblant so ne bina sana ngote non luka na TV na se justifier pour na ndimela ngale sa bolé la ti bolé la poani yo le oyo bimi po le la makambo ba lobi boyo tite bosko batita madame Beli mandimi azabakuk ya wanga ne ya soupe asime Pi muyombe go molimo na pesa yango na atozalaki wapi banda mbangu scénario yo komi wana ezo senga te suka na bise eso ko na peine yo katonga po ba mo gauche ni yo mo nga lubaka mams yo mo ni baza bato basalisaka mams erreur banani okoprendre basaka bato alobi biloko wana madame Belleville alandaka bilandalanga te asalaka ndenge mosala ezosenga donc soki mosala esengaki madame c'est trop fort asalaka nini asalaka ndenge mosala ezosenga ya sala mais tout le monde est ici dans ma maman Madilo a répondu quand même Belleville yate Olobi Belleville yate yanga ba yake Belleville kutu alanga mutumo na bumbu kuna mambala yo ko mona Belleville ko kota na buzoba na bango setana yo répondre faut zakasila sans charisme ya omoni et contaminé na Aisha akoko bana solide et monsieur Sili donc des grands journalistes les lobes à l'exhibition en face des grands journalistes étaient des grands Mikala
tona baréalisation bacha moyombe gauche na sila makambo moyombe gauche asali sila na asali te bakokosi azalako oyo ebandeli émission ntina suka kotama mabanga wana ya suka balobela te madame steve madame sila te ya mamste yango eloko yo de balobela bakolobela yango te parce que na nzelo moko lelo oyo soki tolobi tobima bazwi ndeko na nga bianca bazwi yo na bazwi aisha bazwi Vincent batelemisi bino wana bato bawi bovote bato ni basalaka promotion ya bafilme kasi oyeke bapona bino mbale voilà émission ebandi kota belvi moto afinga bato akosela bato makambo lokola midaza kota belvi moto afingaka bato lokola ese de panama aza kota belvi toza na essentiel lokola tendresse bula lokola tendresse oyo fo compte mo salama ekoma Christivi kandi ezofinga nga géri tendresse ya zwa che commentaire tendresse na lateli yo mabe osala famille bota elegi patu bandeko oyo bayaka kotiela belvi mutu makasi tolakisa bango ke belvi kandi ana bafanatiki oyo bazali focus madame belvi osala famille bota elegi patu lokola yo oyaka mpe na compte na yo bakoma kombono oyaka kofinga ngai yo omona bolamu te na vi nao lokola yo desina nga ngai nakufa lokola yo considera nga nakufa alors moto akufa aza su moto abomoi te lokola nga naza moto abomoi te alors na osala makambo oyo bato abomoi te basalaka bato osala famille bota elegi bato epuis sila ozosunga bana bato na yo te soki lelo bato bakota lifelo ebele eza grâce na osila parce que longola bango na lisumu comment oza mutu moko oza incapable ya kopekisa bato osala famille bota elegi bato aza ingrate oui s'il aza ingrate aza bajara bato oyo na vi kosunga ye te soki lobi osungi ye ye nde akokoma ennemi na yo ingratitude moko ya ciel ouvert aussi lalakisaka tobika na ngambo ya belvi te même na ngambo ya peshanga ingrate makasi osala famille bota elegi batu kozala na bafanatiki lokola madame belvi nga namona yango epesamena na motu nyonso tu te bafanatiki oyo bayokaka plus artiste na bango nga pena nazalaka na bafamille bota pena boye oyo bapenaki papa kulutu tala madame belvi alobaki boye mais côté ya sila ta alobi mpo alobaka ne mpe te apekisaka te mais côté na ye bato baofinga kaka bato osala famille bota elegi bato yango ozomona basortie médiatique ya bamayonnaise aye achange langage akomi o ngai ata nde nalobaka boye jamais nakofinga belvi yokanisi mayonnaise kofinga moto eza kaka ke ebembe na yo okufa te histoire oyo oyaka nango ya lokuta oyo oyaka kondima osala famille bota elegi batu famille bota boa kitoko wapi boza mbenzolo wapi toza mbenzolo wapi donc leo nde kocomprendre slogan oyo ekobakisama lisusu bela na motema. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous avez l'habitude. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetok. C'est Papa Koulou, ta famille, Libota Yamoussouni. Merci beaucoup, Nabino, tout vos Biso à travers le monde. Merci beaucoup, Nabino, tout vos Alarana pour la chaîne, Nabino, Bakooka Gou TV, Bayoka Gou Te Bango Banani, Bakooka Gou, parce que chaîne Oyo. Et l'obéira toujours Madame Belinda Kandi na motema Belinda Kandi Belvi Mama Belvi na moni batebele ba komana ba commentaire Mama Belvi ya Belvi na motema
En tout cas, na motema il a que fanatique a tie artiste na ye na motema. Félicitations na biso tout ba famille bota, félicitations na ye moko Poutine de l'écrit. Est-ce que ça a contrôle na ye? Parce que combat bino bo luke la ye, Belvi aza collègue na ye, bo commissaire adversaire. Combat bino bo luke la ye. Tala niveau zo beta. Nyonso to wana po ani. Ba ebosono lokwa ba tendresse, ba ebosono lokwa ba mida, ba ebosono lokwa ba yagola et tous les idiots na ba idiotes nyonso to bayaka ofinga Belvi. Monenza mafuti bino. 2025 bande koti. Boye sanga film nini aussi la sali ya impact. Et tomboli penza. Et ningisi trop nzambi. Eza. Eza wapi to solo la. To bando tanga 2025 ya Belvi bande. To tangi 2025 ya sila bande. To bando tanga ba film. Nani o bazo solo na ba page. Nani o bazo bete ba capture ba nombre de vie na ba page. Bino kutu ngamu na bino ya satamba bilona bozala ba page de ba faux compte na ba page ya lokuta ebele koleka ngambu Belvi mais boza incapable ya kosalela si la promotion incapable ndenge mo si la zak incapable ya kopekisa bino botika kofinga batu ndenge bino mo boza incapable ya kosalela promotion en quelque sorte bon ponana. Papa Koluto le bien oui na bibi ba ponana. Ata président Fachi nenga za. Soki ministre moko azoyi ba to condamner président Fachi. Oui. C'est lui le numéro 1. Alors, ce que tant ba finga rabat. Bozo zela nani auto condamné. Si là moto condamné. Voilà ce qu'on va conséquence. Homicide. Maman, ozoki loboko à gauche pour na nini Belvi. Tiroir eza côté au gauche na droite. Yo ke na ko à gauche pour na nini. Gauche, ozoki ko pour na nini. Ozoki ko pour na nini nzambe yaya. Na ba réalisation Belvi zo sala sur le plan artistique. Si la aza poids mouche, elle pèse pas. Botika koyela biso ba makambo ezanga tina ba mayonnaise obimi makambo ezanga tina Vincent. Bon. Asko na osolola na bitumba biso na biso banzoko bino ba matiti boko tate ba matiti on azolo ba boza pemeni tout autour asila. Vincent. Expérience à théâtre, je crois bien. Ozwa ngopika karabato à théâtre. Yo moko ndenge ozomonela. Bozo avancer, to bozo reculer la sila. Lobalanga. Bozo avancer, to bozo reculer. Pona nga nazomona ngo chijengu na chijengu. Kofinga kuto yo lobaki to finga te. Batu basala musala kofinga kuto yende makasi. Ya. Wa musala makasi ya. Kofinga kuto yende makasi. So jusque là, nga nazoyeba te. Yo yaki no kaka oyambaka batu. Okoya ko jouer un jour pas si là. Yo yaki ozaka na contrat, de yo yaki doka pour la bongo. Ta rigueur, lenda, o lenda te. En quelque sorte, oza manager. En quelque sorte, yo nem tozo coordonner. Mais comment ba beto pas moi sibo. Yo yako mitia ke yo ba comparer yo na Belvi. Vincent, yo ba comparer na Belvi na écriture. Ah, vous zoba. Bata théâtre ouais sans esprit de toi comme ça au scénariste. Ah. Ba complexé, oh ba lela ka ba tournage, ndé ba comme ça au scénariste. Tout tangi ba scénariste na mboko. Ba gros balai ba vandi pe na boye Vincent ya le bio na za adversaire à Belvi. Eh. Ba comparer nga na ye. Donc si la bêta mi makofa vimbi elonga ke benga mwana carte. Akebenga mwana veni na bango ako bundele bitumba mwana veni yango ezaka lokwa babimisi nyoka bakoti muchopi do babimisi sila bakoti Vincent eloko moko rien ne change. Je préfère Yaloulé. Na préféré na Yaloulé. Na préféré Yaloulé. Yote
Yote, pardon. Yote petit. Film Asika, je crois bien affiche na weye. Eh, maman na ba titre, nzambe na oni. Mon vouloir. Ba titre au père, ma belle vie, les mis s'appelle dans ba titre, toi ba petit na. Toi ba niki ya. Toi ba ndekono. Tout ça les oni. Les mis s'appelle dans titre ya. Au moins, les gens en français, moi, le bin, on le moins à mouquet, mais ok, n'a pas ya. Film Asika, affiche nango yango yo, toko mona Ronel, tomoni lisusu, Jean Blaise Mabanza, Jean Blaise Lukanu, comment Jean Blaise Mabanza, Jean Blaise Lukanu, na peso bambote belé Jean Blaise Lukanu bana Luanda na bisaki bino déjà ki famille bota Luanda TV eza wana famille bota Luanda TV eza wana Jean Blaise Lukanu bo s'abonner ba famille bota nyonso bo s'abonner ba film Asika déjà eza na bomoni ba bilibili ba mugondo ina ye mo pe na kati bo s'abonner na famille bota Luanda et puis ba émission bokoza ba émission pe kuna partir à Luanda. Donc, Talara Dino, Bibish Kandea, BBC, na Popular, Mututua na kota famille bota, Bengangaito, Komelangai, na Koriante aux la Luanda, famille. Peut-être na bateau pe bayebaki en quelque sorte que Zagi pe ya solo. So bayebaki ango, abitala batabuki, kwa kufi, yango zo wangana. Famille na yepe bazota babi, oh, toyebi ete na liste ya. Parce que biso mibali pe toaka na mwa bandiko na biso mo na famille ceux qui nazui moi quand la soif mo boye likango mo boye ceux qui nazui parce que wana ezaki lisolo ya likango parce que mama otoyebe ezali mama Amazon mama moi c'est papa wemba donc tant déjà par moi on pembeni ozaki ni deuxième bureau ozaki likango donc cela veut dire tous à moi ma solo to beta let's ngana beta kana ba darling love ya go reconnaître ago moni magam na siliki la kasele o ya mwana comportement nini papa na yo papa o ya bimisi yo zaki lokola mongol leki mutu moko boye edo li souhaiter ma boye o bima lokola mutu moko boye. Comment on va nous colonner? C'est le tu es mon frère. Humilie-toi. Humilie-toi. Ngana beta babilo mususu. Awa na Congo awa bana nga batanga en école. Ati nga soki mwana na yi alobi pour ma femme, alobi pour mes enfants. Nakoya koloba pour tes enfants, pour ta femme, je m'en bats les couilles. Parce que on peut rester calme. Mais emo nanaka keno clair ke yo na cappuccino boza bambanda. Tant musika cappuccino lelo abala Gisèle, acha Gisèle na parler. Ce boaki na badil na bino na ba Gisèle ya makamu mususu. Mais yo ya ko finga ka batu chaque année musika aya ko finga cappuccino. Parce que alobi pour mes enfants, nakoya koloba. Ati nga soki mwana na yi alobi pour ma femme, alobi pour mes enfants. Soko tikangote, biso petro bando yaka ko dénoncer ki non, viens les moto. Ati nga soki mwana na yi alobi pour ma femme, alobi pour mes enfants. Nakoya koloba pour tes enfants, pour ta femme, je m'en bats les couilles. Parce que on peut rester calme. Mais emo nanaka keno clair ke yo na cappuccino boza bambanda. Tant musika cappuccino lelo abala Gisèle, acha Gisèle na parler. Ce boaki na badil na bino na ba Gisèle ya makamu mususu. Mais makaso mo leo na minute to balongwa baloba na bango. Matika songo na nenga mabete. Yo sa na Congo. Isoko tabe na bar mo yo album maseleo. Teo, eza mission, to so la normal. Koko tu bena nganda mo yoki mutasengi chela biso seleo zela na sa no zela tenga na chroniqueur na roselo te yara po sori to tuté so batuni ba muto papa yara papa yara
toi na ville moi ezaka télé réalité dans tout ça ma réalité Sankara poser question na peso micro natuni kaka isokota nganda mo mutu asengi diske asele atuka nana yoka te nana yoka te ke no mutu asenga diske asele kutu na yoka ke sute nayebi te so akenda merci bakosala bango badiske ebele kosala diske eza problème te bamosusu bakomona ba 50e diske bamosusu ba 120e diske mais wera na wera lo na minute oyo petit na biso Fabregas auti poto aye akobeta na hôtel du fleuve 2 personnes noko na bango na tante na bango bafandi bameli masanga balangwe Fabrice donc on comprend donc pour vous dire que wera sona wera otika la wera voilà lo na minute on ndenge mabete Sankara pardon tango loba mabe baninga ebi ke Fabregas aza musicien oyo auta maison mère aza mwana na bino obo forma mais quelque part goloba pe maloba bien pe pona Fabregas et aza na maison mère te baza aya ko sala stage silaki takimi aza na maison mère c'est comme on a kokaki bato baki ba engager lo ba Bill Clinton so na biso ke selo aza na wengete ondima te aza na wengete mise Dick Herod banda sa ba featuring na sala featuring na Dick Herod te po aza complexé on comprend biso za orchestre le plus mieux payé ke nazo uta ba poto nazo ya omona 2 semaines netiko na okeka po docteur na nga benga dentiste ya sala nga minu na sala ka 3 jours pour la dentiste sa sala nga minu na zongi tout ça grâce à wera faut à la fidèle faut à la reconnaissance faut ba muto asalio po biso tout oti na madofo lo toti benana kuanga pamba msu dendo zo luka na balabala mais lelo senti pe ke Sankara de Kunta na memi batu combien na poto na tongi banda ko combien lo na minute na nenga mabete fo ndima mais bango bali ondima te bana wana mais ta ba ondima te pe JDT ndima bon JDT ça va JDT fa ndima la mwana oyo moni ndenge wera asali bango tout mais bato bandima te bazali bila ndima ya na matanga bila zo sala fierté à orchestre et par le sel muto na tentir ezanan so tali omona msu ba masane msu exemple ba sel omona face on dirait recevoir à Bujumbura on s'en comprend mais Bill Clinton on sentir que Betty ba stade de martyr on sentir que Bill Clinton c'est le pas beta ba stade de martyr et a beta na sika monter a beta en plein air liboso na bango bato ba yate ba le kana ba kosoma na ba Thompson wera abeta stade de martyr sa YouTube sa TikTok